Bobanga la bino lixte parce que bino la musique bobanga mais boya to sali poto na kati ya Kazenga na restaurant tozana VIP lounge bar et puis tozana ba area VIP ba activité mswa makasi zoya ezana ba projet na Armando Futi full boss ngamoko gérant na formula la place au 7h juste ba sali lipeza 10h musale bandi na komona nga Armando Futi full boss kolo ya VIP lounge bar Angola última hora donatikela bango space oyo balingo sala émission musicien nyonso auta Congo auta Europe auta wapi boya secret na biso ezarara secret na biso ezako ya mutu bien mutu aye akoti na place ya bien malili ya bien kisi na Casablanca soko mpe la pharmacie Blanchard otunga la pharmacie Blanchard luka bara Luandi na chez AV Armando Futi Béton au Cuba au Kototi a même taxi au Tiko Matina à sa porte pour contenir Armando Futi tous en a battu déjà ba osala baza pe ba parents bazo tangisa bana bazo leisa pe banda kuna bango ko pesa batu ba misala parce que na ba bayero pe batu ba oluka na misala surtout ça la bongo boîte nyonso ni olia nyonso esala boîte ezo sala idée na ngana bana mai boya to investir et ça le lokoma makasi boya sina ba idée susu kolega et ça la bien maire chef dona Joana sita musolongo Futi dans wana place à Vervandara muito obrigado Angola última hora bravo Tidio bravo bravo Tidon bravo Cosmalto tozana yawa. Merci chers téléspectateurs, tu as vu que micro est toujours ko bouger et tambola lelo Angola utuma ora tozalaki awa na Petra Angola précisément na municipe ya Kazenga Luanda lipai wapi na Luandia o batu nyonso bayebi bar oyo eza VIP eza très classe na kati ya Angola précisément Luanda lelo tokei ko kundolela bino o babengaka requin. Donc sans plus tarder bino moko bokotala parce que TV za radio te Armando Futi le full boss boa tarde mais boss premièrement batu mingi bayokaka Armando Futi full boss Armando Futi babwaka pa bafere pa banani ba musicien tout bazobwaka mais batu mingi baza koyeba yo lelo nalingi pena yo moko loba no propre na yo po ba téléspectateur balanda biso nga komona nga Armando Futi full boss kolo ya VIP lounge bar siko Armando Futi toye na bord oyo oyebengami louange bar na Petra Angola Luandia condition to kutia wa eza tellement matata est-ce que ko yebisa biso ba activité nini oyo eza na kati ya Luandia bar awa tozana restaurant tozana VIP lounge bar et puis tozana ba area VIP ba activité mswa makasi zoya ezana ba projet auto bakisa comme ça to komisa nyonso complet sikoyo awa na kati ya louange bar Luandia restaurant est-ce que eza prix moko o ezali notable mutunyo surtout a koleka bien ezaka pona ba boss bobanga la bino lixte parce que bino la musique bobanga mais boya to sali poto na kati ya Kazenga mais tozana biso kaka ba prix moko pona promotion donc area VIP ezali restaurant pe ezali to tina biso kaka ba prix moko ndenge mona bandeko na nyonso siko boss full boss Armando Futi oyo ba bwaka batu musuku ba bwaka ko yebi bango te mais lelo grâce bana Luanda pe mokili mobimba bana Paris bana Irlande sika yo moko zakuna na base donc bazotala yo mais ce que liloba ni loyebisa na bana poto na bana Kinshasa mokili mobimba o ba ko beta tour na kati ya Luanda po ba koma awe sika Luandia louange bar ezali ba osane. Normalement,
biso nyonso toza mpona kosalaka bainvestissement kopesa bato bamisala parce que na babayero mpe bato baoluka bamisala olia koluka wana kakwako nzambe apesi opportunité na Armando Fuiti toza na bato déjà bazosala baza mpe baparent bazotangisa bana bazoleisa mpe bandako na bango donc bana mai na nga na mikili badu Antonio na kati ya Dublin donc bazonga bozala bainitiative boya koinvestir na mboka to ede mpe bato lelo crise ekoti na Luanda Jean Lorenzo aussi sa crise nyonso te biso nyonso to contribuer na kati ya société biso pe to zo bato awa to longola wana ba chômage donc idée na nga wana bana mai boya to investir et ça lelo ngoma makasi boya sina ba idée susu koleka et ça la bien sikoyo boss po mutu alongwa peut-être na Kaskel Kakwaku par-ci par là pour koma awa esika o Luandi ezwami esika o saleli bana Luanda pe mokili mobimba akokomande te nenga zana soka za ba côté wana ba aéroport awozwaka mbala mo São Paulo to kuka soka komi na kuka mbala mo atiki kolo oto imbonderu akiti wana na mel na Movicel adui taxi moko alobika kaotika la chez Armando Fuiti full boss o batumingi ba ebi Luandina na VIP lounge bar ba ya otike pene tina porte pona ba taximen nyonso kutu ya kuna baza bata VIP mais toyokaki Armando Fuiti le full boss ozosala initiative moko ba taxi ezala vraiment uniquement kaka ya Luandi ya louange bar mutu ata uti wapi abengi kaka taxi ye esika o azanare ezuyeti awa idéologie ngozana ba projet moi to lobela ngo mingi ezate tozolinga to kolisa ngo pena to lukela pena ba client na biso baza na transport na moya VIP siko projet nini su oyo full boss Armando Fuiti opesa na baibazolanda yo parce que oza mwana poto atongo malheureusement yo moko poza ngolé oza mwana mboka mais oza pe mwana poto ya tongo siko ba collègue na yo bandeko no baza na poto oyebisa bango ni mpo bakoyaka pe ba vacances na Luanda message nini opesa te toda l'espoir déjà zalaki awa donc bango ba comprendre que déjà jeune ngezo ke kitoko donc de to lobai kaka bana mai ba investir soki ba yeba omona ba initiative na biso e pesa bango makasi yango na ka musala nde yango na to luka pona ko aider pe bandeko musu bazawa siko dernier message ya boss le full boss Armando Fuiti le jeune boss donc message no asuka na ba téléspectateurs o ba kolanda biso na nouveau édition o émission Angola ultima hora donc natikela bango space oyo balingo sala émission musicien nyonso auta Congo auta Europe auta wapi boya bokosala émission na bino natikela pe ba ibuba natikela bata ba théâtre natikela ba musicien donc mutu nyonso alinga ya sala événement na awa boya na VIP lounge bar chez Armando Fuiti bokosala émission na bino na ndenge ya VIP na ndenge ya mwa malili na ndenge ya mikili donc minga olobeya te bino boyebi siko boss toyebi ke oyebani na bato ebele mbote na yo salutation na bayo bakolanda yo e ozala pa bana te naza na bato nanga ebele ba Blaise Mafuzi a Francis Bokongombi pesi nano mbote na mère chef do na Joana Sita Musolongo Fuiti donc wana place à vers Vandara donc natiki toda l'espoir bambote ebele à partir ya Irlande donc natiki Adu Antonio bamasa nanga nyonso ba Gervais Katende bakile milema natiki Guilo Tonadio Richard Pousso Blaise Mafuzi Balen Visor donc bana mai nyonso ba Yannick TV natiki ultima hora d'Angola natiki ba ibuba donc natiki ba ndeko nyonso pena ba mbote belé ira Chomba Raphaël gérant propre donc nayebi ke aveza na bamboko la mino. Merci à tous les chers téléspectateurs na bandi bouti ko la ndenge les boss Armando Fuiti oyazali full boss les jeunes boss oyena makambo sika na kati ya Petrangol précisément Luanda bouti ko landa ye ndenge ayebisi bino alors avec l'ingénieur bravo oyazali derrière la caméra et toujours continuer na bino toujours merci beaucoup. Continuer avec ingénieur bravo Nassima caméra toujours continuer si aujourd'hui les grands gérants wa bengamina comme ya gérant Goliath et pas wapi na kati ya Luandi chez Armando Fuiti yemoka ko expliquer awa toza wapi pe secret nini bazanango botarde bonjour. Ah, botard. Premièrement au web sabiso awa chez Armando Fuiti toye to moni ba artiste bazoya tellement ebelé
tomoni vraiment bato ba personnalité nyonso auto lukaka na kati ya ville ya Luanda tomoni bango. Premièrement secret zani. Ah secret na biso ezara. Secret na biso ezako ya mutu bien, mutu aye akoti na place ya bien, malili ya bien, solo bien, makamutu eza posé, awa calme, dérangement ezalaka te. Ozomela masango za volontaire na moi sinon oza calme na ba camarade na yo et pas na biso secret na biso ka ngara batu ya calme. So za calme pas na biso to ya mo bien. Mais Gérard Goliath awa na Luandi na Petrangol tomoni boza na restaurant, tomoni boza na bar, boza pe na boîte. Est-ce que et fonctionne surtout na ndenge bo banda déjà musala bo? Ne to banda musala nyonso fonctionner. Ba président Bouba bayaka ba répétaka awa. Toza la président Bouba, toza la vie de loin, bayaka ba répétaka awa makamnyo se a posé. Bango mobo tuna bango kaka si ke ba mission tuna e a boire. Siko est-ce que restaurant zo sala déjà? Restaurant zo sala bongo boîte. Nyonso ni olia nyonso e sala boîte zo sala no fonctionner nyonso. Siko tala caméra yebisa awa toza wapi soki moto aza peut-être na libanda Petrangol alinga ya aya kokutana na bino awa na Luandia. Directive nini opesa ye pour akoma sika bozali. Ah toza na 11 novembre toza solingo ya ana bara Luandi solingo koma poser au kitara na Mbonder aujourd'hui côté ni na Movsel bon Movsel ba taxi za la wana zui taxi nyonso ba kitso na Casablanca kisi na Casablanca so compter la pharmacie Blanchard au tunga la pharmacie Blanchard lu bara Luandi na chez AV Armando Fouti Béton au Kuba Kototi a même taxi au tiko matina à sa porte ba taxi ça la 24 heures sur 24 heures pana biso au matikal moketi na ndako ba tiko tina ndako to a poser kala pete nzambe so asungi ba taxi na biso mo ezoya ba voiture na biso mo za il nimara pona bar hôtel piscine nyonso to maram to fonctionne dira 5 mois nyonso mi poser nyonso mo tambola siko même na aéro na maintenant to tambola na bar to na restaurant salle VIP, hôtel, mamto fonctionner banda déjà, mamto ke liboso mena sepeli na na mbibino leo na kata Armando Fouti full boss to vanda to sepela oyo kozala to meli oyo kozala te na sima lobi to mnen to kosala bino mozo mona plein zali siko est-ce que okikoloba nini bo banda ko fongola nini bo kanga s'il vous plaît na Armando Fouti full boss ngamoko gérant na fongola place au 7h juste basali lipeza 10h musale bandi 10h Moussa, so that 10h so pano eza nyonso kolia des choses à ba wana. Ozal Moussa bien so ke na jantar ozali. Tout ezali oza pozo lia place mora bien yo mozo muno. Tara place oza. Oza restaurant, deuxième restaurant pe ezali kolo. Troisième ezana sima ota piscine. Ezane ti 3. To bombe la Petrango biloko bien. Ezaka te ke doke parlaka tokyo nyonso fo sukaka na Petrango likolo. Petrango c'est Paris ngo zo comme suko comme ya makasi na ba artiste na biso kozalaka toujours ba journaliste a posé mon an te première fois journaliste a posé mon na salon o baganga na ebi bango te o baganga na ebi bango te mais yo nenga na ebi les grands caméramans pas ça mam tout ça posé to ke ka musondo ko barase oko. Alors naba oyo baza ba comédien naba oyo baza ba musicien alors bozwa temps ya ko benga Angola Outmaora avec votre émission Prati Angola donc bo benga to ko koma ti sika oyo boza ko sala ba répétition na bino pe et sika oyo boza ko sala ba spectacle na bino avec l'ingénieur Bravo Liso Banzambe nyonso ko leka bien alors merci na ba o balandi biso to kutai na bino lususu mbala sima nenga to yebisa bino caméra to zo luka et sika ni to ko telema ingénieur Bravo on va